Moi na Congo, dans le seul pays au voyage que tu as dit. Oui, mais si tu as dit que ça m'a poto awa. Moi à l'époque, on a ça m'a voyage à poto. Tu as mis un passeport, bah CV, passeport et bimanga katikati. Passeport et bimanga katikati. Lisu morezo mona, lisu morezo mona te. Hérita voyage awa. Yo moni mutakimi. Non, non. Pour on dit pas, oh, azora ndamba kabula, na baninga. Bina filazo voyage awa. Yo moni wa mise ba okima. Si babi wana réseau kota et ben ça la bino ba mikolo soni. Bon mon appelle que moi na mukie a faire voyager ba okese a so pesa pe ba mission na ba voiture. Si ko bino le bana ndule liboso na ye. Si ko bo sani. Faut pas emboîter ba pa wana. To peut être exemple net ya bina filé par exemple. Il y a un héritier wata na âge. Héritier mukolo na ye, héritier banda musique liboso na ye. Mais na âge a bina filé ils ont équipé déjà orchestre mon ma voiture. Mais les leaders, nous avons un petit concert. Nous, les leaders, nous avons un Kazangoul. On a un bon à brasserie. 4 sacs à l'heure. A dit à côté de la Karakimanae. A dit à côté de la Karakimanae. Ouais, merci beaucoup, maestro Fabregas, courageux. Comment libérer les musiciens bien. Comment libérer les musiciens bien. Et puis, nous avons un musicien, maestro Fabregas. Bozo beta musique pour na carrière. Bozo beta musique pour na sentiment. Pour muto beta musique pour na carrière, jamais roki mana poto. Muto beta musique pour na carrière, jamais roki mana poto. On dinga sa musique na pour na carrière. Fabregas maestro soit qui mana poto wera bien avant. Na dinga sala o azate. Yango ba o mesana voyager na Fabregas. Boke no sambela, boke no sambela. Bogeno Sambela, Archiniance. Bah voyage Bela maestro Fabregas au Ratango. Faut ba place ni au Téléméli. Musique il faut ba au Sambela. C'est que Archiniance à Sambela bien té. Il y a un voyage maestro mon arrêté. Mais tout autre c'est la Archiniance. Papa Uki, Sadisa Bana, Vayalua Mumudila Kena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene. Roger, mwana maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi lengi. Ah feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Ah metro makengwe. Shadombala. Ah makingumba we. Merci chers abonnés de Metro Makengo Tapis Rouge partout botta la biso na monde entier nabi que boza vraiment ya osepela parce que bomoni Yabino Christian Vangoulé papa Bombo mesana toujours ko sepela Sabino. Alors merci encore une fois vous allez toujours continuer ko s'abonner na kati ya chaîne Nabino ezola ça vraiment que musala auto c'est Labino boza vraiment ko sepela na yango. Alors lelo vraiment Christian Vangou papa Bombo mesana toujours ko luka Labino d'actualité biso a tout à jour pour na conformer bino to lobela mingi news ya la team Mwata na biso na bino to yebi ke la team Mwata avec 007 héritier Watanabe ba utai bongo ko sala ba tourner na bango na kati Europe baza bongo na Kinshasa biso so yebi que non chanteur o azana plus de visibilité ko les ba chanteur nyonso na kombo ya Oliveira soit qui chance au kende Madrid soit qui peut chance il y a aucun de Paris mais il y a aussi là que non à régional mouvement 6 jours avant retour na bango na kati ya Turquie batebele baloba ke Oliveira azwaki bongo 12 maintenant nanga pe ba kundalité de Mr. Frio ba source biso za longa 12 mais ezalaki ka moi ba retard ya ba dossier belé yango wana le na kati émission le to ko lobela yango
na mopanzi sango o abengi bongo na kombo ya Frida House. Donc Oliviera héritier watana ba uti ko offrir marque X ya 50 na babi après ba manzeku na mbonda après ba champion vandu après ba japonais après ba koba lelo Oliviera uti ko zwa marque X na ya sika yango to beta lisolo to panza teke na mopanzi Frida House. Bonjour. Bonjour, CV Christian Van Oulé, Papa Bonbon. Na Métro Makengo boss, Bambo te place aux. Alors Frida House, premièrement avant tout pendant qu'on développer ma son abisso, nous présentons nous ba condolence sanga parce que tout couper la abisso papa. Ouais, merci beaucoup na Christian Van Oulé. Merci na batutu oyo. Ba zo assister nga ipo corps na ebimité. Corps ebima semaine oyo. Ebima samedi to ebima samedi. Donc on dit que les mêmes samedi donc veille mortuelle et à la vendredi donc merci na Big Antsumbu Prod. Merci beaucoup na Osali pour na der père na biso. En tout cas ça me va droit au cœur. Merci na Nancy Mukuna restaurant Racine Carré na Bruxelles. Merci na Acto Salaki. Merci na Venanga Richa na Chiwara. Merci na Venanga Diogène. Merci na Fondation Francky Ombazi, Christian 4 étoiles dans Montréal. Merci. Merci encore à la Fondation Le Bondi. Yasser Nanga Del Mwanga, Motema Papa Aimé Hibert, Wanaba à Strasbourg. Merci vraiment. Merci à Batutu, soutenir dans un moment difficile. Il y a perdre Moutou Azaï cher pour Nangaï. Donc merci vraiment à Batutu. Alors merci beaucoup Frida House. Donc l'autre sur par rapport à news auto tout le monde a sur les réseaux sociaux. Héritier Watanabe a offert bon na Oliviera ex-collègue de la maison mère a offert écart. Siko n'est pas que Oliviera qui n'a eu Schengen te peut-être 12 parce que nous appelons ça on a pas la PK mémoire ou comment analyse ça na dossier. Première analyse non jour héritier après ça ba premier ba mission ba car na yi chez na palin. Ah na tuni wata mende ni yo bandi mama ko pesa ba to sima ba car tandis que ba doyen sou ba appeli boso banana ba mouvement tel que ba Oliviera ba na singa te Frida House na ba na ba to sima. Na ba na ba to sima après na roya. De pas à pas token de ba concert na bamboka libanda ba wapi na banda ko bakise la batu ba voiture au mona ka pesa ki champion après si masa na biso ki Manseku na mbonda après si koba la tortue bambo te belé après si japonais meilleur soliste ti abimi sikoyo na takshan abando pesa Oliviera. Donc on a expliqué pas d'acheter. Il y a un Samson va chanter la kimia héritier wata a repéré Sabino Toubakar pour a besoin la team et a une image à maison mère pourtant bali na maison mère héritier d'un âge dans Moukia na banota moyenne à 500 ba 600 bakar à danger pour na relaxer grandeur il y a orchestre bana obeta na apport il y a travail na e o bana ça na kata maison mère dans les années 12 moi na Congo. Na Congo dans les seuls pays au voyage côté à Kindoki. Oui, biso de bani ko sa mamba poto awa. Nga à l'époque on sa mamba voyage à Poto. Ta ba bimisa linga passeport ba CV passeport e bimanga katikati. Lisu morezo mona te. Na so passeport na kota na chambre. Ma to sa mamba voyage wana MKana kaya matundu masanga na Paris. To sa mamba voyage wana yi. Na kota pour une pesa sur invitation Poto voyager to ya France. Malgré que ça biso maman pe ratara na so passeport nanga na kota na chambre na banda prière na mona ma passeport flou ya lisu more longwe lisu more bando monana na continue prière tina butu na lamuka na tongo 2000 sunanga monani. Donc c'est pour reprouver que Congo ezamboka moko boye mamba voyage kota Kindoki. Même sous la démarche ba c'est Oliviera pour gagner France pour un chose de visa à Schengen bango ba dendaki pour wata azana boule me bango tout à côté qui ba passeport na bango tout mais ba quelques batu ba boye ko pesa bango ba visa ba sala ba refi ya mona bato ba soki ba visa maramuna bango ke ndé direct ya bete ba Schengen ba bete chez Jonga ba répétaki si ba bete na Madrid donc ozanga ya Oliviera
visa Schengen eza 12 te eza refus ya bango moko bato ya Schengen bino okoti ba dossier mais baponi kaka bato misusu yango naosenga na bamasa soko osama ba voyage ya bapoto bamama mosusu kolobaka te na miso ya bato epuis fozala concentré na ndenge ya prière mpo toza na bafamille kindoki eza sorcellerie ya mie connaissance eza sorcellerie du quartier eza na sorcellerie familiale eza mpo bandoki mpe bangomonaka Olivier alinga zwa makambo Frid alinga zwa makambo bango mpe na ndenge na bango kindoki bakopousse ata yo mpe CV soko osala makambo ya bavoyage fo kendaka mingi na ndenge ya prière mpo toza na mboka moko boye sorcellerie ya makasi msu famille te kobundisa yo bamasa na yo bamonaka sefa azwa visa bonga te bombrio mwa mpe bokoti bapasseport 10 personnes kaya yo nde baboyi. Alors fela soki eza mpena bongo parce que nga na image moko ya héritier Watanabe aloba keno napesi bato ya nsima parce que bachanteur bazwaka ntango obwaka bato aloba mpena bongo apesaki bato ya nsima mpo bachanteur bazwaka ntango obwaka bato bango bamipele bakar toyembaka mpe manzeku na mbonda na émission moko boye alobi keno Oliviera ayemba chanson moko ya mobimba na mi-ange ye kaka na héritier Watanabe do ayi mpe na ntan na ye mpe ozwa mbongo ya bamabanga mais sikoyo koma boss na ye balobaki apesa ye bato ya nsima bamisien babwakaka bachanteur babwakaka bato parce que neni su lelo osomela bachanteur yango su moko na bango Mark X dossier eza nde wana dossier yango wana Christian Vangule tokoloba na biso makambo mais ntango otala baréalité mosusu okochange mpe badonné bon la vie c'est comme ça topesa ta exemple neti ya bina filé par exemple ye na héritier wata na âge héritier ya mokolo na ye héritier banda musique liboso na ye mais na âge ya bina filé azo équipé déjà orchestre momba ba voiture tomona ye mpe Ferregol apesi Mathieu de Gaulle voiture siko babi wana ye ezokota ebandosala bino bamikolo soni bomona mpenaka mwana mokie aofaire voyager baorchestre azopesa mpe bamisien na ye bavoiture siko bino lebanda ndule liboso na ye siko bosani fo bombwatie bapa wana misike yasu ndenge moko ya kala teke mise fa kemba mise fa ya makolo te misike ese chancha misike echancha misike ekoma soko ozwi okaboli mpe na baninga soko ozwi okaboli mpe na baninga héritier voyageur wati yo moni moto akimi po andi mpo oyo azwaka ndambo akabolaka na baninga bina fili azovoyage voyageur yo moni bamise baokima bakepoto te bafudisi okima ndeni mais bina file so ake poto kokima bamise na bamibale misato baoleka 5 te mpo akipaka bamisien na ye abetaka baconcert aye awapesapesa bamisien ebala mais balider mosusu akaso abeti concert ta nakenda orchestre ndula lider mo abetaka kazangulu obika zwa mbongo ya brasserie 4 sac ya lar adi akota na kaka kima na ye atiki bamisien biso odiembela ye nde na jeep na ye na badodo na kasangulu nde afrene mais bodiembelanga nde toaki na pacho erefi tina pacho erefi lisolo bodiembelanga nde ni na kar toyebise te yom toye na biso awa tosali baboule tozwi baimage jamais okotika biso yo ozwi mbongo otika biso ndeni il faut libérer biso akoti abimisi bot soki ya 250 000 apesi biso mbala moko ndeko ya musicien ngo yabi me otikaki na ndeko ya musicien ngo leader yango otikaki na bamusicien sans transport abimisi 2 bot ya 250 000 500 000 apesi bapesa chanteur autiki ngasani aye concert bopesa 4 000 5 000 francs c'est papa nanga so oyoki orchestre moko boya okima te bien so ozwi bango en charge bakende poto baokima parce que dès le départ ofutaka bango bien te ozokomisa bamusicien tonyokola bamusicien ok rien babiloko wana esesila musicien faut chaka l'aise ta boke marché bobeti baconcert bozwi bambongo libérera mpe bamusicien ekede oyo na mama bavoyage wana musicien bana nakima christian te na okima te il faut nazala na ye mpo so tobeti à l'aise donc so naza na ye nakozwa mpe mapangu vie nanga mpe ekoki kochange. Alors bandeko otala biso merci vraiment parce que nabiki na minute boza branché boza vraiment ebele devant ba télévision na bino devant ba iPhone na bino ba Android na bino botala bongo métro Makengo tapis rouge. Alors Fridaus eza na ba propos lobama ki wana par rapport à vidéo to mona ki Richard zo coffre Olivier à véhicule tant apesa mikanda mutuka asu mikanda chempanzi so ndeza la kaka sentiment la besi klaxon yo klaxon na kang na yo klaxon na kang na
parce que héritier ebisi yo obeta question le pongo nanga tabi yo baza moko nire que non à d'émigrer mais ce qu'on a nanga temps normal héritier ko lo balé bongo parce que wala za era musala za patron na ye mais nous so bi que non ba bosa ba massa ba uté maison mais pourquoi ça mulinga que non yo obeta question na le pongo nanga Christian Vangu na ebsolo moko na vie ata soki oza camarade na moko boyi bo travailler na ye so aza PDG d'entreprise il faut penser que ba respect moko boyi et puis na mokili nyonso ezaka ya Holanda te so lingo vivre bien na bato maramu nyonso na mokili eza ya Holanda te ata soki Christian Vangu Frida uza tongo ya loba yiboye lekisa so comme Holanda maramu nyonso obando swanaka trop obando sambaka trop obando discutaka obando bundaka trop et là on aime suppo nanga na mona wata sala yango par rapport ya ambiance ya blague po ya camarade na ba blague wana ezala nango ngana pe to ko sana so blague mo eleki nango mais na betelo la caméra boye mona na monde entier ezala nango Christian Sefe ezala nango asali na ye blague asali na ye blague na yo obeta question le pongo nanga ezala nango Christian Sefe nango mabete wata ndeto yebaka ye wata chanja bien wata zai muta ba brutal wata ba tout ba non considéré comme impoli mais elle a ça l'orchestre moni ba réalité la musique pour que beta pas mutu na ça l'orchestre c'est des choses différentes ko beta pas mutu ba réalité nango ça na ko ça l'orchestre ba réalité nango ça yo ça na ba 60 bata la rayo mama kufa yo bana babela yo transport yo et là muke yo yango ya pesa la et apesa esprit na ye à côté de l'alignement mon boui à deux ça ben si moi ça rend la brutalité likamuke fo ba tout ba menacer likamuke fo ba finga fa le kana ba te va ça la boui na mon à côté mon maturité mon boui côté na Félistarae mais à ça c'est un Oliver à blague et ça rend des sur YouTube et ça monde total molara mutuna se makolo likolo donc to ngozo ba sujet so sujet salté to le retimo le mo boya to pesa en plein donc pour nanga na monaka le belagi na nanga blague et ça rend biso ba YouTube to raba ngalisa yango na benda bando na so matoi bolinga rate ko tshaka ba polémique entre ba frères pour na ko luka ba vie na ba YouTube pour na ko luka mo e babilo mo boye bo ça net po babilo on est ko tsaka ba rankine mais mission ko bande comment on fait émission mutu azaka mutu mane ko se et céder na mo net yem da checker batwana ya fa nanu suspension 4 mois 5 mois babilo wana yango to senga na bandeko faut beaucoup me makambo bien mais le monsieur ko leka nango leki nango et ça yango aventure asalisa ki na ndenga logique héritier wata ayebi ke Oliver aza collègue na ye baba ene boulot place moko babosana et puis héritier aza doyen ya Olivera héritier banda maison mère avant Olivera ya na sima kolonga ba Serge Mabia la ndeba Olivera baya mais wata bunda compétition ba faire rigolo ba Mabia la ba Lacoste abunda na bango donc quelque part peu héritier aza doyen ya Olivera malgré ba ça ba massa mais côté artistique Olivera ayebi musique makasi héritier pa yebi musique makasi donc faut pas la souder pour héritier qui n'a pas likolo na ewana Olivier Rossel ba de ba tapis et ça la relengi makasi. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Olivier a franchement mérité vraiment véhicule. Bravo Belé et pas héritier Watanabe Motona Tembe 007. Mais c'est les chanteurs parce que Olivier a vraiment mérité parce que Batubel a vraiment collaboré. Olivier a délaissé Wata Ozo qui peut plus Batumususu. Olivier a occupé Christian Fang Moussala tout est analogique. Tout ça maman Salibana. Na air à travail il faut tu dis sérieux. Olivier aime ça maintenant ça avec des ailes na air à travail. Ya wana wate tant que leader, ba chef d'orchestre baza ba tout baza, ba pesa moi discipline. Pour Moussala zelo mususu. So de bimi libanda comme ki massa. So to na Moussala fo discipline. Ya wana osenga na mutu nyos tout o abeta na orchestre mutu, kota la âge ya leader te. Tala que asa patron nga toujours travailler. Au mona makambo ekende bien. Soko soka sefa massa nanga na era boulot ba aventure. Au moins appelle sefa ba lukela yo. On reçoit pas suspension. En tout cas Moussala les Moussala dans relation Libanda nekaka Fidaouz auti Kolobasco to cité siko na deuxième sujet to lobela bongo Fabregas Maestro na Villanova ba annoncer biso déjà que le 2 avril ba concert na Dallas Fidaouz Fabregas magi ba mission ba kimaki 9
mais à juste au risque le 2 avril on va aux États-Unis. Ouais, merci beaucoup na maestro Fabregas courageux. Bato ba osala gendu la Congo ezala na temps. On a félicité bino tout pour drapeau na biso ya Congo. Tant bino bo beta libanda drapeau na biso nde mata. En tout cas félicitations artistes. Yo mo otala sur parcours na yo avant que na ba mission France. So ba na libérer ba comment ko libérer ba mission bien. Et puis faut ça na boule on so la na ba mission. Ouais ba moral la musicien. Wana bo marcher bien. Et puis, dans ce cas, on a mission à Maestro Fabregas. Bozo beta musique pour na carrière. Bozo beta musique pour na sentiment. Pour muto beta musique pour na carrière, jamais roki manapoto. Muto beta musique pour na carrière, jamais roki manapoto. On dit ça musique n'est pour na carrière. Fabregas Maestro soit qui m'a na poto ou era bien avant. Na linga sala o azate. Ata be héritier wana. Osu ba faire rigola. Osu ba fali pour pas handicap. Il y a combien de voyages qui sont maramni ba mona batuni ba kutana bango ba proposition ni ba soité mais ba beta la musique na bango ya carrière musique est limité musique ezo kende lobi ba héritier ba okola lobi ba Fabregas ba okola lobi ba fali ba okola et senga to so ba mission monsieur ya Congo ba défendre idéologie donc le rôle de la génération bima soustende wenge bima 4e génération ba mission bele ba bima travers ba mission ba si ba bima donc ba bino ba tu bozo sala musique ba beta pas ba musicien wa na ba poto lobby ezande bino donc so beta musique à carrière zalana leader no soudé beta musique à carrière après 10 ans 15 ans MC comme un grand leader au ça marambo plus que les même leader na yo o ya salaki. C'est ça quoi, réponse. Ah oui, réponse non vraiment, merci beaucoup. Près de la hausse, on continue toujours l'analyse de biso. Si quoi problème ça balobi banani barokende, banani bakokende te. Kasi ba mo ba mi bit. Ba voyage ba Congo. Équipe wane qui 25 personnes. So ba 35 10 batikali. Donc yo mo da o tikalara. Bandaka déjà ba prière, bandaka ko travailler bien. Pour ba mise belé ba mbria appel leader. Ora ba voyage ba koti banganga bambrier leader ngana yebi VKS paix son âme a surtout quand tu attires dans l'aéroport animateur wa beta binisi disque na liste à voyage à Zati mais un faire comme un aéroport à tout niveau puis tu attires ba c'était au Sénégal maramba voyage té vers Simbi Mutu au mona ba mulo scanto bakenda ba masana ba masana tout bakenda ikenda giwana tu attires nemuta binisa yemba sala mutu ya générique na kendati baba rosa baké ba mulo skanto baké fait que Esther a comme un aéroport a surtout ka wapi petit tu attires ba ebisier au sala qui maramba voyage té au sala ga mulo skanto na ba rosa yango ba musicien belé o ya Congo et ba maramba voyage à poto ba poto randaku bambuya ba leader po bambouye leader omoni kombo nezalaki melongwe ekomi mutu mususu yango ba mesana ko voyager na Fabregas bokeno sambela botika ba fina na ba prière bobomba na bien po États-Unis bokiba bokozo ba surprise mutu musu akana maka kendete pas côté na liste a démarrer trop archinias quand même les ba mado azala so ba ke ba même archinias c'est ça bien animation là archinias wana famille azande gonanga to sola ne bien archinias ba voyage bela maestro Fabregas au ratango faut ba place ni telemeli musique il faut ba ko sambela c'est que archinias ça sambela bien té yango ya voyage maestro mona kete mais tout autre sambela archinias au fruit de house ndeko na oyebi bien il faut sambela bien o sambela bien té tala ba ya mado wana ba yeba sali ba succès ba boki ba ya mado ba kangi yo sali na mouvement luka ba crie bien quand ba prend ya makasi rideau na noir ba cha Fabregas et longwa yo reçoit makambo voyager pour ça doyen na kata orchestre Fabregas wana ba chomi ba yasima ba ke ba poto il faut ba place ni no sambela pour musique il faut sambela rapper bien faut sambela bien on ça ba crino bien et reçoit buaka ba tu ba obina so ba chomi ba pesa ba avantage bo on sambeli dendo qui ne m'a pas obina bon des leader a bien confiance bon il faut ça la crime et partenaire leader binisi rep et binisi ba concert leader a pas son confiance après ko sambela na za autre sima ne moto sambela le bi sambela bien
nakoloba mama gwabo ete mais ye moko etanke mokolo yebi ke Frida akomisaka ke fona asambelaka bien soko bato baza te yaka tokomemona bapres ya bien osambela makambo ekende yaka nde ezalaka. En tout cas, merci beaucoup, mon Pandi Sango, Frida House de Archiniance. Yo Ebi a parlé, donc Pays des Arts, Patrick Dilele. Ma Vivi, numéro 5. Patrick Dilele, Ndegono Frida House, appelle sur Bambote. Beza famille Archiniance, Luka Couloir. En tout cas, Archiniance, qui conseille Frida House, appelle sur Maestro. Ndegono Frida House, appelle sur. En tout cas, pour Begas Maestro, tout au peu, moi, Archiniance, ça va bien. Na mon avis déjà moi ma vidéo mon boya binisa qui peut la rep ou tout les cabanines parce que moi ko ya qui que non Archiniance pour la que la team pour la longue po aller makina mais pour Begas ça que non ça va la mouvement tout au peu me poto et que ça la peut bien mais surtout même bien poto qui m'a pété et ça peut bien ba chanter le comme Messi Messi a chef l'orchestre Planova la voix je autour de la poto tout au peu par bateau pour Begas ça va qui ça mais moi on peut ça bien tu rappeler que a déjà pas un mouvement. Mais dimanche passé l'émission Papi Moma la moni maestro agina claveris semso ono fulae mais adada pe a muto pe a bête ba disque pe ça ba succès soit que poto pe et que ça la promo kitoko makasi je dis un grand merci à maman Patience Kabisa Kazadi depuis la France merci beaucoup à Bina Koudi KDP maman na Elazoki Daniel merci encore na vu mon vieux papa héros parent papa héros Scotty Ndetani donc papa héros Tolia héros Tolamgarana héros donc pour te clôturer ce que tu continues sujet au Tolo Bela Bongo retrouvaille au Salama Bongo ya Wenge musique BCBG 4x4 tout terrain tout le monde qui vous rassemble j'ai bien piano Alain Makaba DJ Marcela Fondé na Blaise Boula ba kena ko signer contrat Bongo na kati ya Europe Bongo pour na disque Fobima et concert mon pesa prévu le 30 juin pour la salle de Marty. Alors analyse numéro ça là par rapport à retour à Wengana. Est-ce que bala Wenge il y a cours de grand bala ni de déjà d'une petit bon faire rigolater. Bon, et là va bien balandarat. Bon. Et là va bien balanda. On va retrouver à Wenge banda 5 ans depuis kala. Si si. Banda 5 ans depuis kala. Siko mutu azala ita obima ko chaba mbongo anche. Siko mutu amonani Amadou Diaby, c'est un patron. Ouais. Tsabi mi chaba mbongo anche. Batouba revivre encore après 25 ans. Bamona ma régime piana souverain premier à Telemi ou rançon de la forêt à Telemi parce que côté il y a Blaise Boula façade déjà l'esprit à bien à Telemi côté Gouna Alain Pela Mocho à Telemi côté il y a Tata Adolphe Dominguez à Telemi côté Emile Alias à Telemi ville sur Robert et Kokota ah les grands doyens il y a animation vers sur Robert et Kokota Kitoko Tutu Kaluji oyebi et on sala bien moko boye na ba fanatique pas besoin de ba fanatique à Wenge pas besoin de koli pa na Wenge biso musique na fait la Wenge ba vieux ba grand frère na musique na bongo ba Victoria ba Viva biso c'est Wenge donc biso ba jeune génération Wenge to sepeli na initiative Amadou Diaby ndenge to moni sou ba le makaba prince ordinateur grand soliste bon na habite vient na somme délégué na obeta guitare ali ba fait na so ba fondé ngoka c'est Didier Marcela retrouvaille wana et que ça la bien il y a donc 5 na ba fanatique tu a bonne musique il faut so bogi disque il faut consommer en rapide pour ça disque événementiel tala succès Wenge Sala ba succès international pour ba mission belé ba ça ba succès et local aux régner na aux régner local na boyo tanga ba komo ba ndo finga na ba téléphone mais ba mo ba mi biba bi ba ba ça ba succès international baza ba ça ba succès local baza parce que Wenge Sala succès international pour ezala Kinshasa te ne ezele revivre 25 ans Brazza famo nango Angola famo nango Côte d'Ivoire famo nango Burkina Faso ba Tchad ba pays wana tout Afrique oh Wenge cartona fo ba monango bana Paris bana Belgique bana London bana États-Unis bana Canada ba on sepela ba revivre encore ba scène wana en marche banzembo loka ba mokili monde ya surprise ba opesa kinga ba koseka la vie ba kala ibwingi banzembo wana banzembo Alain Makaba beta maman na disque puis le face puis le face maman na disque ba chant wana il faut yembela bisongo et ça va kitoko trop aujourd'hui TH il y a non pas TH album Ajiba Liboso tomba ina Wenge
Fais de l'amour. Fais de l'amour. Banzembo wana photo yo kango. Et ça biso bien. Banzembo wana tout public sikoye martyr etondi ba moi ma régie ba oyemba wera. C'est martyr wana kotonda. Bon, j'y vais beaucoup martyr très tôt. Mais on a série, on a eu une série le Venemo. Oui, on a beaucoup martyr à 3 fois très tôt. Et ça va dire que schéma, bah fait par exemple la schéma au bakangaki pour martyr et schéma. Tu vois mon fallait habiter en bête martyr pour azui schéma na. Ça schéma automne du sangoto ça piaka. Donc ça m'a schéma. Donc on s'est on a fait dans ntone le roi na bana wenge bino de gambo beta yango. 20 tonne, zonga la schéma wana ya martyr. Venapso piana, venapso jibem piana, leader à Moufoude, zongelaka schéma, au monde a martyr et tonda. Et ça dit qu'à moi schéma. So ça schéma te, au ton de sa martyrité. Bah mission tout bon va bien, hein. Et ça dit qu'à moi ya schéma. So ça schéma, non, tout le monde il fallait acheter le 29 martyr schéma. Et puis ça il faut payer ça. Ça m'a renvoyé schéma. Non, on peut voir taper, alors ben martyr, marché date state. Donc c'est le what pas au schéma. Tant on a schéma au monde on chat date. Bah bien votre sa martyr ezande likambuya schéma donc ça schéma te ouais na vraiment comme kate alors maramuka ya wenye on ba kota studio ba studio dans la Cap Vert. Bah et comment bimi que ba on va repêcher peut faire rigoler yemba mais ba nous soit jamais. Atikala ko participer te na ba disque wenye oyemba pourquoi. Bon ça na ma bête so ba juste faire rigoler à talentueux. Mais c'est Congo. Biso moyen faire à côté na wenge na kermesse à salongo bazwa azara mission wenge mayemba na libomti. Ah oui. Donc so ba Amadou Diaby a sepeli ke faire ça ba pese caché na et Rosalie ça la bien et son honneur à musique à Congo. Ba ba faire ça la te na ba musu ba faire ça là. Donc pour na ngai eza ma Amadou Diaby wana pour na minute au jiba zo caché évidé. Na minute au jiba zo caché ou razo caché. Blaise Boula Zouba caché, Bakalou du tout Bazouba caché na baron. So ba Amadou Diaby sepeli a PC caché. A PC caché région de groupe Baemba. Tara Ferré, Jibem Piana Wera, Blaise Boula, Yatata. Oh, mais ça dit comment? Ouais, Messi Neymar Mbappé. Ça dit comment danger na podium et puis studio Cap Vert, très ba dépense. Pour l'ex Amadou Diaby, Frida Ousmane Lukao quand il est par na benga Christian Vangu okate nanga pa nanga pona bandi pe promotion ba Christian Vangu vena so Amadou Diaby poète esenga yo pour ça marambo parce que brasserie lembana brasserie ba lembana gi mais Amadou Diaby bina filé quoi côté wana pepele quoi. En tout cas merci beaucoup na bandongo so balandi biso partout donc événement ça moko ça bongo retrouver ya wenge musique à 4x4 tout terrain balobi disque so bima bientôt là enregistrement que ne bongo ko ça na Cap Vert donc merci beaucoup na bandongo so balandi analyse le tout ça la kiango na mopanzi sango Frida House donc pour partager ma vidéo na biso ça la bien bo s'abonner pe bo commenter bo liker donc ça vraiment kitoko makasi mingi merci beaucoup à mon boss papa Simo Kabaka Makengo depuis la Suisse et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba. Un grand merci à mon caméraman Babi héritier Jamba le caméraman à bongo dessin mais à Kirkou. Merci beaucoup l'ami que vous avez qui est belé pour la rota la biso Dina Koudivo KDP maman na Elazoki Daniel et un grand merci à ma fille Liam Chris Vangu. Quant à moi je vous dis au revoir.